Oui, bonjour chers internautes, auditeurs, auditrices, noko ayeli susu, noko famille bota, ndenge zalaka toujours, pour nako pesa bino basango ya théâtre, ya belle vie et les autres. Et alors, lelo, to lo belana mukie, makambo nini ozali koleka, makambo nini nango oselaka te. Donc, ba agenda caché, ya batu o balingi ba bebisa ba relation, na ba relation, ya ba groupe quoi, ba relation ko la masanga mameto le bimaki awawa avec sa relation na belle vie le débat babanda ko s'attaquer na ye babandi ko s'attaquer na place ye akenda ko kwanga, c'est-à-dire mission ça là que déjà que non to baby c'est les cop pour so ka bebani na belle vie bango pe côté ya sila ba robwa kisaye ozomona mission ndenge zalaki. Alors to comprendre ka makamususu na avance tout me comprendre makambo susu vraiment na avance na ndenge zalaka. Avant tout kotana makambo lobelo bawana to kenano na mpanzi ya côté ya ba film ya Belvin ndenge zali ko kende. To mona ki film zali ko bima film moko zo bima lelo awawa. Ozwa temps ya kotala film ya actrice na bino, ozwa temps ya ko partager, ozwa temps ya ko sala ba commentaire plutôt que boko ndokota na barando moko bo oyo ezanga mutu na mako. Lelo tofanda awawa tomoni lisusu bobimisi makambo ya Saratola na Mama Étoile. Soit disant que Saratola abimisi ba vérité ni surtout oyo bayebisaka ye po na belle vie. Soit disant que Saratola aza mutu o abombaka vérité te. Soit disant que Saratola aza banki te po abomba likamona motema neti mikolo ni surtout so ya ndenge nini. Bande kwa bolingo to mekana ko so la pembe entre nous ko bengisa o babengisa kaka Mama Étoile kende de l'autre côté yango ebimisi série ya makambo ebele na moment o suko makambo nzo kende les alokola bozolinga ye azala victime na makambo moko bo oyo ya sali to na makambo moko bo oyo asaliti na ndenge to landela makambo ngo wana. Pour ce tel makambo babé de la CT, eza makambo eza ata na sens mon côté. Makambo ya Mama Étoile oyo tous allons na logique. Tous allons nos logique ya likambo to fano entre nous. Est-ce que makambo o bato soigner na ba réseaux sociaux? Est-ce que makambo o bato bazali kolobela Mama Étoile? Est-ce que ça na sens ça tabino moko? Sens mon côté zawana oyo lobela ke non ndi to fandi awawa Mama Étoile asali boye akendaki boye babenga kaya ke de nzonzingi boke nzonzingi boke botrike et après trikage sili boke babakiseli sur le quoi salaki émission na Saratola, c'est-à-dire Mama Étoile azwaka ba secret nyon surtout azwaka makambo nyon surtout oyo yo basololaka soki to sala tournage na belle vie akenda koyebisa mo Saratola. Ozaka moi toloba tosolola entre biso na bino. Est-ce que Saratola ayebi de belle vie de A à Z na ba coulisses makambo tout le monde na ba écran tout le monde na ndenge ya moto boete pona nini soit disant que bato ba jouaka na ye ba yaka kopesa Saratola ba information bombaka nani ayebi Saratola te na makambo ya media? Nani ayebi Saratola te ndenge ya jisaka? Sikoyo na kibo moto na yebi ke moboto ko bunga na biso pe to bungi na biso pe rumba ko bisa secret na yo to la patron na yo et pas mutu moko yo kasi ozo faire confiance lobi akokine pe ko barder nde makambo zo ko exciter Saratola abima aloba na ba écran na biso na ba télévision na biso secret ni na ya belle vie to ya belle art oyo Saratola yebi bato musuba yebi te. Eloko ni nango ya sika oyo koleka obokoboze la Saratola aloba. Eloko ni nango ya sika ko bima oba onoto yokate onoto yebi te. Ba close bele oyo fallait to lobela awawa. Maintenant que nango moko male meto zo saba analyse mususu.
tokende lisusu na makambo ya Christian Shoga oyo alobaki na parenthèse oyo alobaki na ndeni alobi likambo oyo échappant de l'autre côté à côté baloki lisusu boye pona nini po démangeaison hein abungisa bino makambo oyo alobaki liboso sur belle vie. Bon a théâtre za na monde moko bon ya munene toloba mais ça on peut mokier. On peut ozolo pemba air mususu faut pe kaka osala featuring to ko beta Nzonzing et pas belle vie to ko beta Nzonzing et pas Sil. On beta Nzonzing et pas ya vie de loin. Poto le biso belete doze la kaka na ndenge bino bozo kotinzika saratola abima aloba ba vérité makambo ba yebisaki to bi pe ke no azana na frère na monorote tellement pesa pe na ba dossier en lobate tellement azane pe na likambo mo te ke oyo ko buka soki miri ya Jericho to ko panza makita na Belar to nini azane na ngoti azane lo moko te oya sika onoto yo kate to mona. Voilà, pour continuer toloba makambo ya Freddy Shonga toloba makambo ya Saratola lelo to moni déjà ba lelo zeka jour moko bi ke boze la Saratola abima a démentir abanda ko loba ba vérité ya belle vie oya bomba ba secret moko soki so ba mamu to soki nini to ebité mais kaka lelo ka nza akaka wa ba nous zoko déjà Saratola emora lobi il y a plus rien à dévoiler entre yena na belle vie. Donc loko ya sekeza na moté oya ko loba pona belle vie na belle vie ba solo la côté ba close no go na ba téléphone ba tinde ba message tout ça. Bonne famille Libota boye beloko moko à chaque fois vous remarquez moté comme loko la loko mo se répétera toujours. À chaque fois que nos films na bino ya sika yaka ko bima yaka toujours na ba rando moko boye yaka toujours ba tumba ba loba o pas bon ça une distraction beaucoup ta bota la ba analyse na bango au lieu que bota la film na bino beaucoup ba view na kati ya Belar. So bolandi bien teaser benga teaser benga motiza et bimaki ba présenter ba artiste ba lobi boy ba ça dire moi making of deni ba film na bino rosal. Mais tango yongo bimika ka tango ba pelisi li susu moto makasi. So bolandi bien anyway na sila na belle vie mutazana loko perdre na zati. Mutazana loko perdre na kati wana azate na sens nini? Si la SB azana chaîne na télévision. Batu nyoso tu obo mona kabaya kabajua kawana ezana mutu moko te akotika na internet. Ezana mutu moko te oya akotika la keno akobanda na sila ti chaîne sila kokufa to sila moko kokufa awazala wana. Ezapela mutu moko te awazala na Belvi ke rozana Belvi banda lelo ti chaîne Belvi kokufa to Belvi kokufa to Belvi okende. Mutu moko te. Tout le monde a un passager bakoleka na bango. Barando bino bo créaka oyoyo, o divisaka oyoyo, ezali ko coste tala. Bakter na msuto batera to batika bakota na baboîte na bango, na ba ville, kuna bakota ba Gombe, na ba Lemba tout ça. Parce na ba on a bon terme, msuto basolo ba bango bien. Bino ka batoleka na ba réseaux sociaux, bino nde boyaka o pelisa ba moto, ba batala ka bino. Nasuka na moto gadeni dogane ka ba vinde ba twata na biso. So dogane na biso pe epso loti. To bongisa côté wana bana famille Bota bolongwa na distraction no kwazo bisabino bolongwa na distraction bokota bokendo tala film na bino épisode de boso bi manango lelo abakala mingi te. Okoyoka susu lobita un épisode ngo yego cartonné. Allez, bateli bino le susu libaya le susu kapo wa distraire bino botala te. Esa bino cause nini yango oyoyo et puis maman étoile na rando oyo batasila Vincent tout ça. Rando no mutaki, muto batala ki film ya méritocratie. Rabada likambo oyo méritocratie da ki film moko ya kitoko na ndenge ya kosakana te. Alors rôle oyoyo maman étoile a joué ki na kati ya méritocratie ya mo fongole les portes
ya ba diabo ya mo fongole les portes ya ba tu ya mite mama be balandaka batonga ka ba zolobaka ba n'importe quoi. Alors ce bolongo na bino distraction occupé na bino ba moto beti bongo kara au bout moment wakati ba polémique ba créer oyo bon wakati ba polémique ba créer oyo po eza nango atena litumba moko bandeko la famille Libota neto zaka awawa ba news ya bien ekotaka chaque jour kaka film oyo déjà mama Bella abouaki tizara déjà eza news na ndenge ya kosakana te étudier acteur moko na moko sala analyse na yo okende kozongisa ba polémique wana te po ezopesa bato mosusu succès na place ya film na bino oyo ebimi tant bino bola na ba polémique na bango ozopesa polémique wana pour koleka na ba acteur oyo bazali ko jouer na kati ya film na bino oyo ebimi ozomote ke non polémique oyo engele kana teaser na film au épisode de l'émotion du malelo vous comprenez que non balinga ba étouffer bino tango bakobanda ko étouffer bino tango bawadoka ko lobaka film bino qui na on a c'est stratégie na bango bazwa ya mwana bo sala musala na bino eleka muzoba na bango na ebele biso solo la biso na bino biso nga tisona lobi nga moti na siku na silisi alinga na lobi bino botie ba commentaire tozongi tokoni ko discuter yango lobi samedi to sala bino analyse ya film na biso liboso bokoni tuzere bimaki to okene siku da film ya liboso to bodo sala ba analyse na ngo poto boma ba moto na bango na kofinga kaya kotonga ka wana ici chez nous c'est le musala qui compte. OK, voilà. Oyo kashonga oyo alobaki ya solo alobine ya solo te ayako lobaka kapo a distraire ayako lobaka kapo ayo kusaba mususu ba mitema pasi alors ça bakamusu balandaka te na vie otalika rabo olekisi metema aza news otoyebisa ka beto la sarabino oboyeba nani aza mabe nani aza malamu. Voilà, c'est un Figaro noko ya famille Libota. Côté Nabino na prochain épisode ya Banalise Nabiso ya famille Libota. Bye bye.